Salut, bonjour, bonsoir la grande famille de MK Mbelou TV officiel. Moi, votre humble servante, Maman MK, je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Je vous dis toujours que vous servir, ce monde devoir. Voilà pourquoi, quand il y a des nouvelles, je n'hésite pas de venir vous servir. Voilà. Mais aujourd'hui, je suis venue avec une doléance. Zana bandeko famille ya ndeko na biso Jani toyebi biso surtout tozana na matanga tobungisi artiste monene ya mboka na biso monsieur Jani Faye. Donc pauvre Jani Faye akei kaka boye tomoni na ba lobby babimisela ki biso makambo ebele bimaki autopsie tango esalamaki batrouve aza na makamopota na mutu aza na makila tout ekangama. Donc il y a vraiment beaucoup à dire, mais nzambe kaka ayebi nini oyo elekanaki mokolo wana ntango ndeko na biso akufaki. Mais nini ememi biso lelo liboso na bino ndeko ya Jani Faye mama na biso azali ko déplorer nazo tshela biso live oyo bomona yango ndeko na biso azali ko déplorer alobi bazui ba soupçon que maman Denise esi a débloqué mbongo mais bamoni ata un rand te bon tambongo Afrique du Sud bamoni ata $1 te ata 1 franc bamoni te batu oyo baza bazoi mbongo wana ba associé ata famille moko te membre famille moko te yango baye ko déplorer baye ko lela te pona mbongo wana. Mais baye ko lela po ba pesa bango ata considération baye bisaka bango balingi baye ba évolution ya makambu ndenge eza kokendele balobi ndeko Devos Musoba abengaki bango baponaki déjà cercueil mais jusque là bambongo nyonso tu ndenge bazoko kongola ndenge baza kozwa même $10,000 bapesaki kuna bamoni ata eloko te eza pasi pe mawa toyebaki yango tolobaki yango déjà ne bande tolobaki makambo ekomi boye bozolela tokomona na ntango mbongo oyo ezalaka kaka satana mbongo oyo ezalaka kaka na baproblème mikolo nyonso tu na bamatanga nyonso tu ezalaka kaka boye problème ya mbongo soki mbongo ekoti na kati batu bazanga mawa bamuyebaka te ke mbongo mowei wana tiki bana 9 mama ya mowei aza veuve donc faut mbongo wana eservi bongo kokunda mwa mukie kotikala emeka kosunga bango mais tala ndenge bandeko na biso o bazali na organisation ya makambo yango bazosala nakoloba mingi te. Abonnez-vous sur MK Mbelou TV officiel, restez branchés, partagez le lien, suivons tous notre sœur Azotuna Azosengato aider to chama kelele bazana besoin baye ba évolution ya makambo ya mbongo eza kokende ndenge nini tolanda azalaki lelo na live ya ndeko na biso Prince Bakali na application mususu tolanda ye tous ensemble. Attention matanga te que soit attention te lo ba malema biso to ba ka que non ba ko associer famille soki ba pesa ki bon attends to yeba ka mam to loba soki 600,000 c'est trop yeba ba pesa ki famille mais ba pesa ki mbongo na mama ya Jani ba associer biso te ba lobi na biso eloko te mais tozo ka ba sa l'organisation na ndenge na bango moko que non eloko tozo débattre na minute to ba ki corps ya Jani et à 2 heures et na ba 2 heures na vol il y a 2 heures mais déjà dans la bataille que yamba corps ya Jani na aéroport mais so va na des est-ce que vous me comprenez d'abord on avait déjà choisi déjà cercueil déjà sombami, il n'y a pas de problème côté cercueil. Problème est aboé mbongo ya matanga ebimi ba associé bisoté batikali koyebisa biso monta mbongo matanga ebimite bazolo bango bazona mnoko na bazolo bakena no mama Denise na pesi mbongo te mais ce qui est sûr maman Denise a pesaki mbongo ndeko na biso azakuna ya azako imposer corps ebima na ba désert to ebite so akomi likango la brine moi c'est donc moi Charlie c'est là pardon nana tout na par rapport moi pour un gars ya lobali ya 600,000 pour lobi wa déjà $600,000. Papa, ngana betunde to yoki $600,000. Za tout na ya précision to ba nde ba pesi biso information ba ta source ba pesa ki. Bonete. Ba loba combien montango? Et 11 000. On nous parle de 11 000. Mais jusque là ba on ba zolo ba nini mbongo ebimité.
Et il y a qui est là-bas en Europe, pour azon bani corps et il y a 2 heures. 2 heures, on peut pas n'en battre d'accord. Cousin a dit on a dit pas ça kuna. Yena mtakomi ko manigancer. Papa Jani na kati yote lobi na sala ki live hein. Na tuni ba congolais wapi mbonga kole to bango bakena ko lokota. J'espère ba tindi mbongo wana miso na kisasa. Bon, si vous allez intervenir après, je dis ceci, Yabakali. Biso souci na biso ezabo. Ils font des histoires seuls, baza ko associer bisoté. Est-ce que zalaka biso to comme le roi ba étiquette. Bango ba ke ko zwa mbongo. Ba so ba na monoko na ba ke do ba zwi mbongo te. Deuxièmement, les kamni ne sale marako ba vendre na famille so bo zwi mbongo. Fo bo luka biso to fandi to bandi ko sola to bande to ko so to wela mbongo te biso to na passe ya na biso akufi. Mais quand même, bo expliquer biso quand même toza la clair to yeba makambo eleka ndenge nini. 11 000 bango balobi ke bazuna mbongo te maman Denis sabimisaki déjà mbongo apesaki et cercle déjà to pona kamba cercle da to conclure to ça na problème kuna te siko oya za kuna aza ko imposer corps et na ba 2 heures bazo na ngolo kwa na fraude basa na ngolo kwa soki ndenge nini soki ndenge batika na mbongo to ebite nous ne sommes pas d'accord ya bakali ça ela biso analyse oyo benga tuna ba papa masum na ba président lo mbongo bazwaki ba associer famille te pona nini ba osama kam na ndenge na bango moko pona nini parce que nous sommes là to zape mikolo to zaba na miki epete. Une question, Charlie. Dans mon aki, batu ba oya ko rendre bino ba visite, na mona ipe ba député mususu ayaki, oya mwana pasteur Walesa, na mona batu mususu bazo ya kape wana. Papa wa Van Walesa. Par rapport à la visite au bozozo, bazo rassurer bino nini. Papa nangai ba visite wana wale za na kaka ba visite moko en huis clos hein et ça ba biloko mo boye to so la pe bien bazo ko assister biso quand même vous voyez mais les cambo ils ont dérangé biso ba isolé biso na makambo ebele to za na posa to yeba makambo ezo kende ndenge nini ko ko ba bakali zela no 2 minutes na tuna leki ya Jani mama nanga tangu batu bayaka bayaki na lupangu na bino na papa na biso ya mobalo à travers na mama Denise. Pourquoi bino bozo ki mutu moko te nongona ki oncle na bino azolo bake a présenter famille si y a un problème mutu landela makamu mutu boy mais tangu batu bayi na lupangu na bino po bayi ko duka bino po ba sunga bino ne loko songolo pourquoi bozo ki même ata mwana Jani ya liboso te to noko na bino to tata to mama leke bo moneka za série ya famille na bino bo che mutu a train akendaka na bango pourquoi bo sala ngote. Maman, s'il vous plaît, na kati yote. C'est pas un problème. Moutou a train azali, mais ba bengi était ma société. To yeba ndenge nini. Est-ce que vous me comprenez? Ba bengi bisoté. To luka bango wapi po ba bengi bisoté na milito. Yo soit numéro nga message na okom sango kota likolo tozo tuna. Maman Gali, s'il te plaît, tu sais cette histoire à Zolo Bezama comme solo. Hier, j'ai fait un live à partir de 22h. Na sala ki live oko tuna batu na sengi bango ke mbongo matango basali ba cotisation eza wapi oui parce que bataki sasa bazolela ke batindi corps na ena mbongo te non mais c'est vrai et en plus je suis vraiment désolé les gens insultent la brine mais les gens ils ont mangé cet argent lobi na sala ki live mbongo matango eza wapi il ouais Nata s'il te plaît nous ne sommes pas ici pour défendre la brine. Mais apparemment, non, je la défends pas, mais d'un côté, mon Kazan n'est pas dans raison. Mais toi, tu parles toujours de la brine. Nous ne parlons pas de la brine ici. S'il te plaît, nous on ne parle pas de la brine ici. Toi, tu parles de la brine. Je sais pas pourquoi tu le défends pas dans ton live. Pourquoi tu viens le défendre ici en fait? Ba 10 000 bato adja. Siko to ngito tuna. Bata théâtre ya na poto bache ba mbongo na bango eza wapi o basali cotisation. À part mbongo yo ya papa na biso apesa ki 10 000. Bango moko nanu ba star ya Paris. To ba diaspora. Ba mbongo bango ba Congoli pour na famille ya Jani eza combien? Maman nangai na ebi nangai ti. Moi je dis ceci hein, ba cotisation ba salaki ya le kaki de ça. Kende jamais na des po il faut ba ya ko yamba Jani na moi peuple ça wana na Europa e ko zo corps akenango. Ya ba kalisa ela biso nous. Zona nous matia au sala na biso émission nanu. Charlie, merci non oui. Zona numéro. Maman Charlie numéro na ngeza na YouTube et suki na 73. Oui, Maman Galizana, je t'avais demandé les stylos. Donne-moi un bout de papier, les stylos, fais vite. Regarde, il y a mon cahier sur le mèche. Jani a tiki ban, maman Jani a zana mobilité. S'il vous plaît, na lingal to sur la bouille. Na organisation où il y a ba comédien zana Kinshasa. Charlie, la question à poser. L'organisation on a nécessairement ba comédien il faut bazala mais bino pe na famille atamoko mi balé il faut pe bazala
Alors, na kati ya organisation, bazwi bino, intéressé bino te bozala na kati. Yabakali, je suis clair, on nous a pas appelé. Tu quoi prendre en cas na source que maman dit ça peut ça qui mbongo. Biso ba yiki que non ba pesi ba mbongo na nous nan mbongo ebimité. Mais et l'orezo comme ça biso parce que ba benga déjà papa devo ça benga poto pour na cercueil. Est-ce que vous me comprenez? To pona qui déjà devo ça za na poto ya obenga mnobo ke pona cercueil ndeni bataki sasa ba benga mno to papa devo. Quand il y a ba cercueil kuna te, ozo comprendre te cercueil ba rotiela ya jani à partir kuna. To pona ko déjà. Ah, c'est là. Mais cercueil ba tchaka na poto ezalaka mibale ba otia obo otia ya pe ba tie mususu. Topona qui na biso déjà car déjà topona qui marque déjà c'est bon déjà à rassurer biso pe déjà que non c'est bon. Mais sikoyo bango bazolo ba que non mbongo e bimité ya bakali botuna bango na biso na mta olobela biso te boke no kotuna ba bengi biso te pona nini ba associer biso te pona nini ezali kamambo ata so ba kolia na bango mais to yeba quand même makambo eke ndenge nini ko bango bazolo mabe bonge boye bisa mutu ayaki na lupango wana oya mama Denise ke biso mbongo baya kupesa enveloppe pa na bino mo bosala makambo mai baliaka taba na mafuta fale pa botia bango bazaka ma mikolo batelemi mais fale bozwa paquet ndenge bayaka kupesa baninga paquet na ndako Mama Gali, na minute okuto kufeli aza trop cher ko le kambongo wana. Mais bazala quand même clair. Ozomona ba associer bi to yeba. Charlie, $10,000 au choisi matata pesa ki bomona ki yango. En tout cas, na tuna nan bat. Ngana bimara bimara nan tuna nanu batu nan. Je ne sais pas, je demande d'abord. Ya bobo. Mama Gali, pour faire un numéro na dicter mon cas. 0032 492 24. Franchement. 24 13 73 0032 492 24 13 73. Yango wana yaya. Yango. Na otindelo makamusu na privé pa bakali pesa ngape numéro na o. Plus 33 Plus 33 66 66 7 17 non 7 7 Et bien, que na désert, ça c'est pas normal. Il faut pas mon ndenge ko weye na moi Madame, c'est un numéro. 7 39 après 7 39 39 73 02. 73 02. Ok, merci. Maman Charlie. Oui. Maman Charlie, il y a une question, hein? Parce que tu as dit message ya muwei azaye koloba soka kufi mwasi na vana na mutu amboto. Pona nini mwasi ajani ya kisasa tangu bato mama Denise bayaki. Pourquoi yebo cheka taya za mutu a traité na ndeko moko asala ba faire en balle na ye. Bon, en fait, Azolinga komi bimisa vraiment te. Elle est trop choquée. Et ça fait que Azana posa ya komi bimisa te, mais elle est vraiment trop choquée, elle est par terre. Ngana osana ba question musuna otuna on a privé hein. Elle est un peu choquée na otuna on a privé. So oli pe na tuno pe na ko tuna yo na tuna. tuna. Awa te maga tuna na privé. OK, merci. Papa Bakali, mara musu na zo biso na WhatsApp siko na oselo ba audio siko. OK, merci beaucoup. C'est là audio na WhatsApp. Douglas Toso Kalo. Merci. Itanga papa. Toka. Mais Bakali, changer nanu sujet belé la nanu héros. Biso bata poto siko. Ouais, vous m'entendez? Ça y est, Gianni, au revoir Ernie. Ça va pas me mailler à 2h du matin. Biso siko to pesa Gianni, au revoir Ernie. Hein? Mais oui, changer sujet to belé la siko yo. To belé la comédien mais pas divorce ma papa. Changer te au sala ngata lobi to na pourquoi? Mais to yebi kandeni to rebondir pour na mambo to yoki. On va changer de sujet. Le sujet peut être là très important. Douglas Tozo Kayo. Douglas Tozo Kayo. Douglas Tozo Kayo. Ouais, Bozo Kanga. Ouais. Ok. Je sais pas, on est toujours dans le même sujet, non? Vas-y, ouais. Voilà. Parce que, entre-temps, comment dire, Ezolo Bama, comme quoi que
cette bonne femme-là qu'on appelle la brune et tout, il faut la protéger parce que Bamibali Moussousou, Bazaka Mabe et tout, Bamibali Belé Napoto Bazamabe. Mais nous ne parlons pas, si je n'abisso Ezali Teke, Mibali Bazamabe, ceux qui Mibali Basali Mabe, Mibali Basali Mabe. Mais pour le moment, nous constatons qu'il y a une femme qui a commis un crime. C'est un crime. Parce que du moment où il y a eu coagulation, en fait, na katia cerveau ya mutu, et ce moment que mutu, il faut la bêtier na mutu, c'est un crime. Ça s'appelle crime. Et Touti biso nyonso tukolanda explication ya ndeko na biso ndeko ya ndeko na biso Janifa ndenge a expliqué ezo sala pasi makambo o pe mawa balobi corps ekoya na 2 heures or que Jani aza mutu munene corps na normalement faut ya pendant la journée parce que population to ba fan na pe ba na posa ya koya koyamba ina aéroport eza pasi nzambe asunga makambo o. Abonnez-vous massivement sur MK Mbelu TV officiel. Likez, partagez, commentez. Et au salabiso bien. Bisous. Bye.